Bonjour, bonjour ma grande famille, bonjour, bonjour vraiment, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a mbote, oyekokomelayo, ozui, il y a bonjour, au soit, il y a bonsoir. Vraiment, napesi biso mbote, napesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, napesi bino mbote, na kombo na Yesu, bien que semaine momba oyo tikoleka vraiment, to sololité, to yokanité, mais on est ensemble toujours par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oyo azo continuer na kobatela biso, toza en vie, toza bien, azo batela, azo pe sa santé de fer. Na yango tozo recommander moment na biso ya masolo na maboko na Nzambe, Nzambe asali biso grâce ya okuta na susu mokolo ya lelo, tozo bondela pour te recommander moment na biso ya masolo na maboko ya Nzambe, et puis après nde tokoya kosolola oyo ezali bongo sujet na biso ya mokolo ya lelo. Éternel Dieu, Yahweh topesi yo merci, pambolama kumisama, netolama sanjolama mon centre na Israël, Nzamba bomoi na biso. Papa oza Nzambe okotikala Nzambe, lelo lobi pe libela na libela kati na bomoi na biso. Merci pour la grâce osali biso lisusu mukola lelo ya kosangana lisusu na bandeko nanga, Yahweh Nzambe ya koyoka na lisusu Yahweh Nzambe na mukolo ya lelo, kolo kombo na ekumisame netolama, lelo lobi pe libela na libela. Merci pour na bomoi ya ndeko nyonso oyo azwi libaku ya kotalanga, oyo akozwa libaku ya kotalanga. Seigneur na pesi yo merci pour na bomoi na ye, merci pour na bomoi na biso ya mabota na biso. Toza Nzambe malamu, oza Nzambe likamwa, tu recommandé moment na biso ya masolo na maboko na o Seigneur, zala biso du début jusqu'à la fin. Père éternel, tondisa maloba kati na biso, tikete biso to disparaître. Seigneur, yo ndo apporter message kati na bana na yo. O nyonso to ya yo te zo confesser, to chasser yango, to rendre ngoni et sans effet. Yahweh Nzambe liloba o ekoma kati na esika Yahweh Nzambe na mokolo lelo, tikete bana no batia yango na misala, ekota esala misala kati na bana na yo. Oyo ya yo te ezala musika na kombo na Yesu Masia, limonisa kati na biso pe longisa biso, sala oyo mokili ekoki kosala te, oza Nzambe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu. Amen. Amen, 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 vraiment. Nzambe a pambola biso, Nzambe a pambola biso, et je dis infiniment merci. Merci na bandeko na ngai nyonso surtout ba papa ba mama bandeko na ngai oyo tozo partager vraiment ba vidéo na biso. Na pesi bino vraiment merci. Tikete Nzambe alola ayeba na kopambola biso, et na pesi pe bienvenue na bandeko nyonso surtout oyo bayebi na ko rejoindre biso. En tout cas to yambi bino na kombo na Yesu Masia, et to hésiter te pour partager tant que tozotala ba vidéo na biso, vraiment toyeba na ko partager, to liker, et kaka ndenge na lobaka ke ba commentaire na bino pe ekosala nga bien, ekosala nga kaka kitoko. Donc voilà, Nzambe vraiment apambola biso, et yo pe muto kozwa libaku mbala ya liboso ya kolanda nga, na sengi na yo kaka oyeba na ko s'abonner. Tango tali émission aujourd'hui quelque chose, au moins il peut bénéficier de quelque chose, il y a malam ou c'est délicieux. En tout cas pour hésiter au s'abonner la chaîne à biso, tant que s'abonner au liker la vidéo na biso, au saluer ba partage, et que ça la bien, et que ça la kaka kitoko Nzambe ya lola akozanga te na kopambola biso. En tout cas na pesi biso merci, merci, merci. Nzambe apambola bino. Oui, lelo vraiment toye ko solola ba maman. En tout cas to pusana ba maman na sengi so to pusana to ya to vanda to solola li solo ya basi, to solola masolo ya ba mama, to solola masolo ya basi oyo baza na kati na mabala, mwasi oyo azobunda, mwasi oyo aza na posa libala na ye ezala toujours na kimia, ezala couple na ye ezala toujours na harmonie ya bien, esengo et demeurer toujours kati na couple to pe na kati na libala na ye. Boya vraiment toyiba na kosolola entre nous. Vraiment si j'ai la biso ya mukolo ya lelo toye vraiment kolobela accueil, toye kolobela accueil na kati na ndako. Mama mwasi ya libala, lolenge nini oyambelaka mobali na yo, lolenge nini oyambelaka mobali na yo tango awuti musala,
auti cop na ye songolo pakala mobali azalaki te abutaki abimaki de tongo ti aye na ndako na ye na lie na ye ya repos aye na demeure na ye azongi akoti na ndako mwasi ya libala façon nini oyo oyambelaka mobali na yo lolenge nini oyo oyambelaka mobali na yo deja na tongo deja tango moto azobima fo toyeba ke tongo ezalaka deja oyo epesaka deja signe na journée emarkaka deja journée ndenge ekozala donc tongo deja ezalaka bongo ezomarke deja journée ebandi bien journée eza bien journée ya lelo tongo deja emarkaka biloko wana toyeba ke libala eza réside na mwa biloko ya mike mike nde toza na kati ya libala boye libala eza réside na biloko ya mike mike epuis babiloko ka oyo biso tomonaka eza mike babiloko oyo ka biso tomonaka neti tonéglige yango oyo tomonaka neti biloko ya ntina te biloko moko boye kaka nde yango wana ensemble ya biloko wana nde esalaka mpe bonheur na kati na libala yango wana nde libala et à cause mpe kaka ya babiloko oyo ya mike wana nde koki kosala mpe ke mobali abima libanda soki makambo yango eza malonga te et à cause mpe kaka ya biloko ya mike wana nde kosala mpe ke mobali ayebana kovanda na kati na ndako makolo nyonso mibale nasi tozocomprendre ntango nazoloba ndenge wana donc eloko ekoki kosala moto abima libanda omonaka eloko moko ya mokie erreur moka bilo moka ya mukie boye mobali abimine pe libanda ke mais à cause peka ya biloko ya mike wana oyo mutu ayebi bien kosala yango azosala yango malamu na ndenge esengeli et à cause ka ya biloko ya mike pe mutu pe avandi na ye pe avandi na ye mwasi fo toyebaka ke mwasi deja ntango oza wana nature deja ndenge nzambe asalela yo mwasi ndenge nzambe asalela biso basi toza bato oyo toaportaka bonheur toza bato oyo toaportaka esengo toza bato oyo toaportaka kimia toza bato oyo toaportaka donc makambo ya malamu ebele mwasi aza moto amemaka bonheur amemaka esengo amemaka kimia amemaka makambo ebele alors ntango sikoyo yo oyebi bien kogere makambo mosusu te oyebi bien kosalela makambo mosusu te na ndenge esengeli moto auta libanda ya osalela yango aza te et so moto auti libanda yo osalela yango seke moto wana azwi place na yo alors fo koyeba rode na yo fo koyeba eloko nini oyo ya malamu oyo koyi kosala mpo ozala lisusu bonheur lisusu davantage na kati ya libala to mpe na kati ya couple na yo. Leo tozolobela accueil. Accueil c'est très important na kati ya couple. Accueil c'est très important et ça biloko e markaka. Surtout côté ya mibali e markaka bango po bango pe ka nde to lobela yango pe ka nde to lobela. Mibali e markaka bango tellement que façon na yo ya ko yambela ye, façon na yo ya ko zuela ye, façon na yo ya ko entretenir makambo. eza biloko ka nini nauti oloba tout à l'heure babiloko ya mike wana donc eza biloko ensemble nango nde esalaka ke evandisi mutu mpe ezomarke ye ozomarke chaque eloko ozosala chaque chose ozosala nini ozomarke ye mobali soki awuti mosala ye mwasi oyambaka ye ndenge nini mama oyambaka mobali na yo ndenge nini ata bokamonaki peut-être na tongo nde ezalaka mobali alinga kende mwa nasengaki boye osalaki boye olobaki boye mwa discute moko mokie kaka mobali mpe abimi akei epuis mwasi nanu ya malamu koluka te kotika mobali na yo abima na kanda ke nango mosala yango nauti oloba tout à l'heure ke tongo emarkaka journée elakisaka journée ndenge ekozalela parce que mutu déjà azobima esika na ye aobima na demeure na ye aobima na kanda aobima na esengo te aobima bien te donc cela veut dire que opamboli même pas mobali na yo obénir même pas journée na ye donc akeka ndenge wana est-ce que kota okeye na journée makambo ezala ye bien est-ce que kota okeye na journée makambo nyonso ekomarche bien est-ce que kota okeye na journée imère to pa attitude na ye kozala bien kotravaille bien tant que yo déjà madame na ndako obimisaki ye na esengo te otikaki akendaki ndenge wana na bakanda oyo bino boswanelaki bodiskite boye bosali boye bozongisi boye boke boye apres mobali abimi nango ndenge wana ake nango mosala
siko tant mobala ke musala ndenge wana yo ko tiki est-ce que journée na ye oyebi ndenge ko se passer même si oyebi ndenge ko se passer te parce que aza musika yo poza musika mais au moins faut ko tika moto abima na on esengo ata bozaki na problème au moins tant moto azokende kopambola ta journée na ye moi bisou akei esala apeka bien esala apeka bien et sikoyo tozolobela siko accueil lisusu parce que nyonso ezokonte parce que wana eza début et puis na ere akouta mosala aye na ndako accueil oyambaka mobali ndenge nini soki deja na ntongo deja ezalaki bien te ere aye yo kutu ozata kuna te mobali mpenza aye mpenza omona mpena mwasi mpenza ko aza na ye ata kuna te aza kuna te donc présence ya mobali elobele kuta eloko te surtout soki azalaki na telefone azosolola ka bon bonsoir téléphone aokipe ata mobali te bonsoir ka ya likolo azongisi elongi na telefone abandi ofili na telefone ake ya malongo eza te esengo eza te moto journée ntango mosusu journée déjà même si yo na ye bokabwanaki na ntongo bien bokabwanaki problème te na sika nakende esika mosala bastress ezalaka ebele akutanamaka peut-être ebele na mosala soki mpe aza moto ya business ntango mosusu na baclient makambo ebele akutani nango na bureau par-ci par-là etango aye esika na ye na ndako esika na ye ya repos il faut sentir que aza très bien accueilli il faut sentir un accueil chaleureuse il faut sentir mpenza ke non aye na esika na ye ya kopema mama tozalaki na bapaya wana baza plus important koleka mobali na yo te ata ezalaki babokilo na yo ata ezalaki bapropre parent na yo bayebi ke oza mwasi ya libala oza mwasi na kati ya libala faut remplir osala badevoir na yo mobali aye wi akopesa mbote na bato nyonso tu oyo akuti wana apesi mbote tout d'abord moi ere apesi mbote e mwasi il faut oyebana kosokipe na mobali na yo oyebana kosokipe na mobali na yo ntango mobali akoti na chambre mwasi alandaka mobali na chambre aya kuti pa na bapaya na ndako bien bana na boye bonsoir papa bonsoir chérie na chambre ewo ntango mobali akoti na chambre aza kose déshabiller tout ozana ye wana assiste ye kotuna journée leki ndenge nini azalaki ndenge nini apase journée ndenge nini wana sikoyo ndenge yo mpe koki kopesa rapport ya peu importe rapport oyo ozalaki nango ya kopesa ye ata ezalaki nouvelle ya mawa ata ezalaki esengo ya liboso nanu koyebisa nanu te biso mpe totikala na biso bien journée leki nango bien tozalaki na biso bien ale wana sikoyo nde ezodépendre na mobali mosusu ntango aye bongo aluka directement akende na table akende olia mosusu akoluka te ase douche nano akota nano na douche asukola mosusu mpe akoluka akota nano na douche asukola te mais apema nano apemi nano mwa mopepe koti apres akoti na douche ake sukola ou soit aleki na table ake kolia mais na nyonso wana yo tant que mwasi il faut yeba déjà makambo nyonso tu nyonso wana oyeba déjà mutu na yo ndenge afonctionnaka oyeba mobali na yo afonctionnaka ndenge nini asalaka ndenge nini arrivé na ye na ndako ezalaka ndenge nini azalaka nano na posa lia azalaka nano na posa sukola azalaka nano na posa apasaka directement na table apemaka asalaka nini oyebi yo moko oyo mobali na yo asalaka oyebi yo moko oyo mobali na yo asalaka et par après nde yo okoyebana kosala oyo ezali badevoir na yo soki mobali akotaka na douche ayebi douche soki eza badouche oyo bamemelaka mai omemeli mobali no mai na douche soki eza douche ezalaka na mai na kati nyonso tu bilonso mpe eza na kati akoti na douche na ye azwi douche na ye ntango akoya akosenga alata mwa lipapa na ye ase ya ndako epa na yo kutu mwa ata mosusu lipapa yango ata ya mobali oyebi place eza te oyebi kutu place eza te ntango mosusu bana badeplasaki yango bakoti nango na bajoue na bango basakani nango batie oza ta kuna te oyebi kozwa soin ya biloko ya mobali na yo te okomona mpe voisin ntango mosusu mosika kutu pour aller même plus loin mosusu omona mpe na bavoisin balataka lipapa mobali na ye ntango mobali aya koma oluka lipapa koma obelela ye nani oyo yo moto ozwaki lipapa papawa lipapa okoma otuna na mwa mosala okoma otuna na mwa mosala lipapa mobali no eza wapi okoma otuna na bavoisin lipapa mobali no eza bana okomi koluka entre-temps mobali atelemi moto auti mosala na fatigue na bastress ya journée na makambo ebele akutanaki nango ale
koyeba koyamba mobali biloko déjà oyo yebi ke biloko eza ya mobali na nga salelaka soki auti mosala soit kilote singlet pantalon alataka na ndako nayebi te eloko nini obia lipapa no ya mobali eza eloko no oyo bana bakosakana nango te bato ya bavoisin bakokozwa te même si boza na mopaya na ndako o petit frère na ye o petit frère na ngai grand frère na ngai tovandaka na ye semeki non ana droit te ya biloko ya mobali na yo faut respect ezala faut respect ezala na biloko ya mobali na yo eza biloko ya mobali na yo faut arespecte yango ntango evandi wana evandi wana ti mokolo nango oya tie makolo ne na kati eza te ntango evandi wana nde ekomi à la portée de motu nyonso oyo aye azwi atie makolo oyo aye azwi atie makolo oyo aye azwi atie makolo bana basala nango baje babambana bapapa basala mpe bazwa bakomakoma likolo nango basaka non bana mpe badiscipline bango kaka badiscipline bango kaka etango mobali na asoko ndenge soka olata bakilote na ye mwa lipapa na ye mwa nini soka aza mutu oyo akendaka directement na table oakompagne mobali na yo mpe wapi na table esika azolia oakompagne ye et pendant que bozozwa repas na bino pendant kolia na bino nde mwa masolo ya bien ebetamaka nde mwa koseka ndenge nini journée elekaki manini wana tozalaki na nouvelle moko ya pasi atozalaki na nouvelle il faut zela mutu alia nanu po kaka nde nauti koloba ifo koyeba nanu ndenge motu na afonctionnaka fo koyeba ndenge motu no azalaka oyebi ye obike nouvelle oyo nakokopesa yango boye te fo alia nanu asala na wapema soki mpo aza motu oyo aliaka mbala moko te aluka sokoli apres apeni pendant ke ye azopema azwa mwa mopepe na ye avandi okotika ye mpe avandi kaka ndenge wana te soit mwa verre a jus verre a mai nayebi te ya miliki ozwi opesi ye bajus naturel basi fo koyeba kosalaka bajus naturel c'est très important ya bafruit bajus de fruit bajus naturel osali bajus na yo otie na frigo ezalaka wana obike oyo ya papa bana baosimba te ya bana mpe eza me ntango papa ye eza teke esili te bana bamelaki nyonso te obike motu ntango aoya azala na mwa posa eloko ya malili ekitise motema esala ye mwa bien ntango ye azopema wana azwi mwa temps na ye azopema mama mwa verre a jus mwa verre a mai soki mpe ya lait osaleli ye mwa miliki osali nini opesi ye osali nini ozi opesi ye après azopema na ye soki mpe ozala mbango na table akembango na table bandi kolia et par après nde soki ozalaki na banouvelle ya ndenge na ndenge nde koki kopesa mobali na yo nouvelle avec amour avec douceur avec tendresse ozopesa mobali no banouvelle oyo azorecevoir yango mpe ate ezalaki ya pasi ate ezalaki ya esengo oyebi kaka nouvelle nini oyo ozopesela ye okopesela yango na lolenge nini. C'est très important. C'est très important, maman. Yo so mobile abima e kaka déjà na tongo déjà comme ezaki e yindaki déjà osengaki mbongo apesi yo te ebisi yo déjà ki na retour soki na bongo retour ango kaka mutu tango akoma maman na porte akoti mabongo na poche azwi apesi yo mais fois ala nanu akei il faut oyambe nanu bien akota nano na ndako na ye azwa temps na ye akopesa yo eza te ke ntango mutu oyeti oyebisi yanga soko oyeti na banda ozela ka yo na banda ozela ka yo opesa mbongo wana sa nini yango wana oyebisi yanga soko oye eza nini mama mobala ye kaka na porte yo yebi te makambo mo euti koleka pardon ntango ye kuta azokota wana ntango aye wana eske yo oyebi na oyo aye nango na motu oyebi na oyo aza nango na motu oyo ayaki nango nanu mpo asopela yo oyo ayaki nango nanu mpo apartage nano na yo ye akoti nanu na kimia nanu azwa na ota ya kopema mais yo ntango koza chance kuta oye na yo oyebi so makambo elekaki ya soko ozoyeba te makambo ezawa opesa mpe mutu na attention abriske ata bela attention te et surtout so ezali mpe likambo ya pasi likambo ya matanga likambo ya mawa likambo ya nini oyebi te sikoyo façon oyo yo yambeli mobali na lolenge wana est-ce que eza façon oyo ye fo avanda ou bien eza façon oyo ozobimisa ye parce que accueil na yo ekoki kovandisa mobali tout comme mpe ekoki mpe kobimisa mobali na yo libanda façon na yo ya koaccueillir yo ye accueil na yo ekovandisa mobali na yo mpe ekobimisa libanda
po baka teke mibali yango atosali nyonso atosali boye bakendaka kaka te sala devoir na yo sala devoir na yo po oyaki libala osala ba devoir na yo ofo sala ye mpe comme mpe mobali aza mpe na oyo ye mpe fo asala mais eza te ke ntango yo ozoyoka tellement ozoyoka biyoka ozosala bisalasala oye mpe okomi kopratike mpe bisalasala na kati ya ndako mobali mosusu mpa koyine mpe koya mpongo ana posa apema ka mosusu atravaye mutu ezali na opasi fo apema nano apemisa cerveau apemisa mutu akota na chambre asalonge apema me ya yo chambre deke mutu azokota solo ekobeta ye na zolo chambre deja mutu azokota na kati solo mbetu kuna osotondisi bilamba ese etondi na mbetu ya bana basubaki olongoli pampersa mwana obwaki bana bakotaki basakanaki bazwi bilamba oyo olongolaki na singo so oyaki obwaki wana mbetu kutu batanda te nini te mutu akopema ndenge nini akozwa gu ya kovanda na ndako ndenge nini akozwa gu ya kokota na chambre na ye ase repose ndenge nini akozwa gu wana ndenge nini déjà chambre na tongo mwasi na mobali balamuki na tongo wana mo ezalaka ntango mosusu ozokipe bana bakende klasi oso tozokipe kaka ye mobali po abima ntango botelemi obike bolamuki botelemi fongola bafenetre ya chambre na otika chambre e aération ekota na chambre leta ozosala makambo mosusu ozosala makambo mosusu aération ekoti ntango osilisi mopepe koti oyo pupoli chambre na yo komboli chambre na yo obongisi odreseli na yo lolenge esengeli otandi mbetu na yo kitoko obongisi otandi obiki ata na ye na nga na koti na nga na cuisine na makambo mosusu ere nyonso akoya soki alingi akota ye na chambre mpe malala akokota mpo nyonso eza na yo soki osotelemi obandi makambo ezanga ntina ata kuta yango eza ya ntina kaka ya ndako oyo ozosala mais fo oyebaki ntango otelemi na mbetu ofongoli bafenetre ya chambre baporte aération ale yo fo oyebaki opesi yango ata 30-40 minutes lete osala makambo mosusu ozonga kuna oyo akobongisa naposani obongisa chambre nabosani mobali azoya akuta badesart kuna akuta basalite akuta basolo azokuta bana bazaka na chambre na bango me yo bana bayaka na bango kosuba na chambre na mbetu na yo kosala makambo o bana parce que yo moko ozoéduke bango malamu te ozolakisa bango lolenge esengeli te ozodiscipline bango te toyeba koyamba mibali na ndako soki mobali aye accueil na kati na libala c'est très important koyamba mobali lolenge esengeli c'est très important koyamba mutu na banouvelle te koyamba mutu na elongi ofusi te mwasi aza bonheur mutu akouta mosala auti na bastress makambo ebele ntango ye amonika elongi ya mwasi ne ya kitoko amonika asourire mwasi no ayambeli ye amonika ndako na ye asentir mopepa kimia mopepa bien mutu ase retrouver na kei na ona mwa bisou na mwa nini mwa chérie lekaki ndenge nini journée mwa boye ozomona ke mutu se sentir pendant que non aye vraiment na esika ya bopemeli na ye mais aye otango mobali aye posa kutu abima ne lisusu azonga na ata place akendaki po aye no akuti na ndako sali te aye no akuti yo mpe na osali te chambre sali te façon ya yo mpe ya kozalela mobali akuta ezofaire partie mpe na kei oui parce que son mobali ayo okuta osali te oyambi ye ndeni o atikaki yo nao na elongi ya ntongo ayo okuta kaka na elongi wana ayo okuta kaka ndenge wana eloko echange eza te ezofaire mpe partie na kati ya cœur parce que ntango yo ozoyamba mobali oza déjà propre ososokoli olati mwa elambano ya bien mwa solo na oyo ya bien ezobima ntango ozopesa mwa mutu bizu mwa boye azosentir mwa solo wana deja ezobeta ye esalaki atikala na ndako mpo solo wana deja esebeti ekangi ye mais ntango yo deja mutu azoya deja kutu bokuta ye na porte oye bonjour oleki ye deja botiki ye mwa so ya lipeka so ya molunge otiki mutu ya te mutu auti mosala ye mpenza pa moyen azonga na ye asani siko ntango deja eleki wana mwa solo wana ntango akota su na chambre boye aza nango lisusu wana eza kovandisa mobali to kobimisa mobali apres kaka yo mutu ya liboso bamibali bafidele mibali bandumba mibali atosali osalaka nini mama osalaka nini oyambaka ye ndenge nini
on se comportera ndenge nini. Est-ce que ça moi ça bizaleli malamu? Est-ce que ça moi si ya bopeto? Est-ce que ça moi si ayebi ko yamba? Est-ce que ça moi si ya boyambi? Est-ce que vraiment babiloko wana nyonso yo za nango ata balobaka moto akoka te na mokili okoka pete, mais au moins effort moko boye, au moins babiloko moko pe mobali no pa telemi a défendre o pe na nenga bien abike oui mwasi na ngapenda awa azali eza te ke quand mobala otala osanga na makambo aloba po abike kuna yo zéro ti jengo eloko te. En tout cas ba mama to bongisa yeba ko yamba mobali na yo. Accueil, c'est très important. C'est très important. Osa bonheur. Moi, c'est osa bonheur, osa flair, osa signe et sengo. Osa moutou, faut payer ses sengo. Faut payer ça. Donc, et si quand il faut pas sentir que moi, c'est azawa. Alors, ça la paye biloko oyo. Et ça correspond, et ça kende na bonheur na yo. Et ça kende na sengo na yo. Et ça kende na oyo zali. O nzamba tie kati na yo. O nzamba bengi yo zala. Et ça, c'est que yo sala le contraire. Et ça dit que yo sera les contraires ou eko décourager mutu ou eko bimisa mutu libanda façon no ya koyambela mobali na yo eza eloko eko vandisa ye tout comme eko bimisa ye sikoyo mama na ngami tala petala oyambaka mobali na yo ndenge nini o se comportaka ndenge nini tangu ya yaka ba nouvelle oyo pesaka ye opesaka yango ndenge nini et puis na moment nini na état nini neti biso toyambaka bato na mai moto soka ye toujours ata avoir tout na ye goût na ye opesa ye jio nini moi verre à mai pesi verre à mai ameli après donc tout ni journée santé nini biso akomela jus nini akomela fruit nini akolia fruit nini moi nini biloko wana nyonso c'est très important kozala pe na moi ba goûter ya mibali na ndako ebike ah moi oyo moi eza eloko na ya grignotaka moi nguba moi fruit moi eloko na ya za wana zo grignota zo pe moto omoni ke muta sentir ke aye pe na esika na ye oyo azwara pe azoke sengo. Eza te ke mobala ye obandi koswanisa ye obandi koyebisa ye ndenge osengaki mbongo banda osengaki mbongo wana ya kabelo azopesa yo te yo osengaki mbongo azopesa te tala sikoyo nanani nanana boye na boye bana kutu na kasi bazobengana bango ozoloba nde eloko te à moins que soki aza un homme irresponsable mais soki aza responsable irresponsable ne faut reprocher mais na ndenge pe ya bien mais son cas responsable sera ma responsabilité na ndenge sengeli et que ça va battant ils ont payé ça moi passe comprendre moninga au contraire il faut sungaye au fortifier susu bo sungana bo mi pesa susu ba force ya ko se battre li susu pona bana wana ezate que comme yo mona ki bana ya voisine o ba sala ki boya yo ko ete yango yo ko tiela ngo mobali mal à l'aise mobala so kota so na ebisa kiot o makam na ebisa ko moni bana moninga etala kuna moni ya okota wana ya okota moni ba o moni ba ote makam na ebisa kiot e ko so aye bisoka mama ezani yo na nani bongisa to bongisa ba ekei bongisa yeba koyamba mobali na yo yeba kozwa soin na ye tango ye yeba ko entretenir biloko na ye chambre na yo ndako na yo ezala toujours propre. Ils appellent une des choses qu'ils ont fait à partir na kei parce que mutu tango azo ya yo ya menace eza ko ya menace salite pourtant mutu ya kutanda ku salite chambre salite o yambie na salite likona o yo mo pe salite o yambie ne sko avandela ni akiti neka asaki kasi ko yoke na ya si tout ça za mobalo alobaka te malamo satana mobalo alobaka moni asali o remarque po bongisa mais o ya lobaka te amkomi kendele ka lokwa puku ka boye amikendeli kaka koyeba ta kendeli nini akiti ka sehena na mahameta kiti sega ketale ye mondo yeba te yonde fomi yeba ava yam ayeba yonde fomi yeba obongisa esala bien esala ka kitoko nzambe na lola apambola biso en tout cas wana ezalaki sujet na biso tonga tosola lelo to partager ba vidéo na biso en tout cas to aimer to tia pe ba commentaire na bino pe ekosala nga bien tozanga te
partager vraiment. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi si yeba obongisa, yeba oyamba mobali, yeba oyamba batu nyonso, accueil c'est très important na kati ya libala. Moi si oza flair, oza bonheur, mema bonheur na yo, peti yango na misala salela yango, Nzambe wana aozanga te na kopambola yo. Tokutani à la prochaine. Merci, bisous.